Il y a une télévision. L'actualité politique est dominée dans ma polomie. Il y a un vice-gouverneur, il y a un sénateur, il y a l'Assemblée provinciale. Il y a Congo. Belé balongi, souffle balongité. Donc, mais les lots biso to yambi moko. Il y a des communicateurs, il y a équipe Oyo, équipe ya mwana mboka Daniel Bumba Lubaki et mboka Edi Iyeli Murangi Oyo bazui bongo Mwende ya ville province ya Kinshasa pendant 5 ans. Ndeko prince Sanga alikaka awa pona kuluba pona kukumisa bango pona kusenga bapesa bango confiance. Eh ben bazui bongo cultus ya ba député provinciaux au baza émanation à bakinois lelo ngapela kotuna ye soki mabaki ekosala na keimbango na ngambo na ye mbote na yo mwana mboka mbote ndeko Peris mbote na bandeko nyonso bazwi chance malamu ya kolanda biso encore une fois occasion émission na yo na poko lelo ya solo bolekaki namoni bo fêter makasi victoire soki banda ko banga soki banda ko banga te mais tumoni Kisasa en ébullition moi mboka Daniel Bumba tamboli. Bon, ce qui est vrai, Sima Bitumba, ou bien Rowela na Sima examen, qui bozui, ezalaka motif ya joie, batu ba sepelaka. Batu ba sepelaka. En tout cas, na ba culture na biso tant que batu na samo ezana ngoma bete, mais personnellement, to sepela mengai pona ngai na ebi ke eza débit ya ba devoir oyo to yaki ko senga confiance à peuple kinois. Bosso micro na yo a to continue na défi parce que to lobela e bango ebele mingi si to parla que si le programme ya ba candidat na biso ba ye nango je crois que ba kino ba pesi biso confiance na nzela ba député ba pesi biso mikumba ba pesi biso charge et naza ko imaginer combien de fois ville province à Kinshasa na état ezali mais défi e comme na ngambo na biso to meka ko bunda de manière que to la tisango lamba ya sika to ko sepela bien sûr mais c'est un grand défi au déjà comme na kana biso et voilà de omoni que toza ko s'articuler siko tota ndenge ni to ko affronter makambo ngo ya solo to landaki mapono mingi mais c'est un adversaire de taille tu peux bomba te moi mboka te ka songa zaki adversaire monene mais to ka moi ti boko bima na 37 voix ou ala ndibino bimi na 10 na pamba de ka songa bimi na 0 alors mais eloko ni nelekiwa. Bon, en tout cas, na ebi ke na émission na okaka na lobaka mokolo moko nga lobi to meki ko examiner to moni assemblée provinciale à Kinshasa ya aneoyo et na ba échantillon total qui ezali parmi ba assemblée provinciale ya kitoko na mboka na biso la République démocratique du Congo pona mbula oyo na mandat oyo to bandi ya sika o ba échantillon to sala vraiment na expérience to za nango en tout cas to miko cité. Oyebi si base ya projet de société o ezaki lokola cahier de charge na biso oyo tozaki obligé à chaque fois to détailler yango liboso ya bakinois pe liboso ya ba élite du peuple yo moko monaki le vendredi passé c'était le jeudi je m'abuse pas jeudi non c'était le samedi présentation projet mboka Daniel qui ont le peut-être qu'on a kufungula oza bongo na bango ezali société oyo bande ko mususu zo lelo peut-être ba détail bazangaki parce que oyebi ni tango zo présenter yango même pour apprendre ba panisa yango zo la kisa kalu yo maîtresse oyo mipesi ezo la kisa ba objectif na yo la bit na yo ezo la kisa musala ni penda yo ye ko sala oza la sélectionnaire andi matope ya boye cité ba yo moko kota la niveau ya décalage salami ezola ki sa porter ya lo mambo Daniel Bumba pe di ba tambo ngo ba te ba sosolo ba moni non oza nzela yo comme mabiso vers la bénédiction de prophète Kinshasa parce que état au Kinshasa eza lelo ezali na malédiction on a évité s'il faut qu'on délivrer yango to ko ça la mécanisme nini na évité donc ils ont senga penda que non un travail de taille il y a pas expert on a adopté la bonne foi na volonté
asimba mboko premier côté quand même na phase ezali. Alors examiner programme de société ou projet de société ou bakada biso bayaki nango ndio mona esali différence wana et on s'entendait à ça parce que tout yeba ki valeur parce que webi nini mwana mboka Périsse ngai ndeko na yo ni omoni nga nazali awa naza congolais du père et de mère makila na ngai za ba congolais naza les vrais patriotes nakoko ya ko défendre mutuka pona leto eloko mote parce que toza na Congo ka moko et puis nazana non en pleine carrière nazana mwana na kolinga te na chantage eloko na yebi ke lobi bakoya okanganga parce que oyebi musala tozo sala koleka liboso etandoka kosolana ba kinois kosolana ba bana basomi ya mboka e kangaka biso mingi e yango na koyebisa yo ke tozalaki confiant na biso moko pe toyebaki valeur eloko toye nango tembe te soki ozomona décalage wana eloko mosusu eza te eza kaka qualité ya musala to présenter bango exposé na biso et justification na biso par rapport na ba préoccupation ba kinois ba se retrouver ba non voilà zone penza oyo ba réponse na biso yango ezali nde ba pesi biso confiance maintenant c'est à nous à part na biso parce que les capables mususu ya kozala ça c'est un projet oza ki consigne na mitu to komi yango na maboko etika siko pona biso phase exécution nde ba kinois ba ozela biso o batala eloko ni to meli ba voilà c'est vrai que après ça peut-être qu'on devra élu à Kinshasa mais bana pa ya Kinshasa ba grande ligne sous prioritaire na kati ya programme wana alors la moko ba communication yango parce que ba tout ça ba communication ça pelé ya minene mais la priorité donc likambo ya sécurité bon na kanisi likambo ya par rapport na projet de société à l'excellence monsieur le gouverneur Daniel Bumba et l'excellence le vice-gouverneur Ediel Molangi projet de société na bango za sous le pour combattre parce que c'est là déjà à la portée de la population par Yembo Daniel Bumba a étalaki en le samedi devant ba élu au ba sala choix de porter choix sérieux et ça sur le robunga te et ça document un document sur singela za nango par point balobaki ba ko sala bo ça c'est pour un bon patriote même ngana za na imprimer ça ba tang ça masina ko te ba lo ko ça par rapport na d'abord il faut na recadrer malam les projets toujours kawana et ça scindé na 3 points et ça primordial les plus les points les projets ba ville salible ville moderne ba ville salible ville sécurisée pour na makambo ya ville sécurisée makambo ya sécurité ville Kinshasa wana ba axe c'est-à-dire projet et ça na 3 points essentiels on a 7 axes de responsabilité parmi ces axes de responsabilité nde okuta sécurité na ye azali alors par rapport à la sécurité ici c'est clair que mboka oyo ya Kinshasa mikolo ya oyebi procédure ndenge ekendaka il faut justice ba constater élection ndenge esalami soki ekozala na ba contestation ntango ekosila justice bakosisa part na bango je crois que c'est 5 jours ntango ekosila ekosenga mokonzi ya mboka approuver yango soit par une ordonnance soit eloko moko nde bandeko baya kosala mosala alors bakonzi na biso balobaki nini et que dès lors que makambo nyonso ezobanda par rapport na sécurité il serait question basangisa ba expert ya ministère ya intérêt beaucoup plus na service à la police na ba service à sécurité pe renseignement mususu excuse alors bakoya kotala na bozindo eloko nini asenga na kati eloko wana baza kokana kotia bataillon moko spécial oyo âge ya ba homme eko varier de 35 ans ko kitana se bataillon wana bako équiper yango ezala critère ezala âge ya pamba critère âge probité morale moi biloko mususu condition physique moi makambo mususu ezala na kati wana et bako niveau d'étude niveau de bon en fait niveau d'étude pe sengeza quand on parle de probité morale quelque part pe baota la moi niveau d'étude de sengeza la quand même moi diplôme d'état timata likolo et puis bako doter bango bako pesa bango formation conformément na mission oyo eza ya bango ya kosilisa kuluna ya kosilisa ba vol en mer mais tozomona na ville ba nyonso baza ko inquiéter population ya kinoise ba ke libema ba activité na bango ba kopesa bango formation moko très spécialisée ba recruter bango na kati ya la police to libanda ya la police non kaka na kati ya la police pe mingi na unité ya la police ba homme la ba policier oyo bazali affecté na inspection provinciale la ville province ya Kinshasa
Hein? Donc, à partir, il y a inspection provinciale, la ville provinciale à Kinshasa, bah, trier, bah, policier, ou bah, répondre à critères, ou on a bah, recruter bango. Par rapport au nombre, ils ont dépendre si il y a expertise, il y a expert, ou bah, la sécurité, ou bah, la paix, immensité, il y a monsala, autozan, ango, yomo, yebi, presque même na Gombe, Kulu na Ekoma, ko s'organiser. Kulu, ça dit qu'il y a partout. Il faut organiser ango. Et que ça la unité moko très spéciale ba ko équiper bango ba ko pesa bango ba matériel ya kitoko et que ça la pénétrer bango sur le plan ya communication aspect locomotive ba biloko nyonso tona ba pesa bango makoki on a ko ba ko draguer ba nyonso on a ko démanteler même ba réseau nyonso ya ba civique wana o ba za ko inquiéter ba population na ba coin recoin nyonso ya vie province ya Kinshasa même na ba milieu ba no rural tina ba mongata oyo déjà la vie province à Kinshasa vu que moi kimia ekota na domaine wana et wana pe tozanga te à chaque fois et ko leka pas na bino awa oya ko yebisaka évolution ngeni makambe ko kende wana ezali pe na contrat auto signé na bakino que chaque fois tant makambe ko leka to banda ko yaka ko informer bango par rapport na sécurité to commune SPO par rapport na boy to commune SPO vraiment to retrouver que lo wana soki ko salema et vous allez kitoko po to ayi ko remarquer okomona divagation ezaki mingi na monde ya la police ya sécurité okomona tozoyeba te entre ba policier na ba kuluna soki ba relation ezalaka na ba souci ya okomona na ba souci ya okomona net soko kena ba libongo par exemple eza inutile au fond da policier au fond da kuluna et pas policier ozomona do biloko na nyonso to kuluka to mettre yango en place pour quand même ba kinoa bazwa liberté puis bazana bosomi ya kotambola voilà. Il faut que collaboration fasse la France entre brigade et la population. Bien sûr que oui. Oyebi na matière de sécurité, même il sécurité, même s'il faut donc on a un sens de protection intégrité à territoire, ce qui collaboration entre hommes et la population, beaucoup de information d'engeni. Donc c'est une collaboration. On a une sagesse oyo to tenir compte na ngo tango makamona yo ko ya ko salama. Et bakopesa ba ligne de conduite ndenge nini population bakoki ko se comporter vis-à-vis na unité la police bakotia ça ba mot de passe ko za nini ba consigne ko za nini pour à chaque fois que point moko boza inquiété oyo ba ndenge nini ya ko silisango et aussi autre chose par rapport na ba souci na biso oyo installé na ba point recoin et osanga pete ko jeter moi pe kuna mona ba souci muso mona soda baza kuna beta 2 ans 3 ans à se familiariser na la population bazakuna ayeba déjà que non to baluka baleka boye to yo quand même ba histoire que ba bini bazoyi bazoya ko bomba donc susu la société pour ba nini ba kosaba biloko nyonso to tala ngo eza ba pratique moko oyo tozo décider lokola déjà makambo comme na maboko na biso bientôt là to koya ko sisa ngo nyonso tout pe population qui nous va rassurer que ba koza kimia. Voilà, toqué n'a pas le but Kinshasa ville salubre aussi. Ville salubre, ville sécurisée. Ok. Toqué maman salubrité. Ouana penyande. Par rapport à moto c'est parce que moto azaki na sika wana moi mboka Argentine ngobi à la cinquième opération Kimbo Peto mais d'habitude so yaki les compteurs na ngonde batike bino. Poko to na muta bomba te. Batike bino pena oyo ba Congo ba doti pena doti par rapport na état ya salubrité pardon na vie province à Kinshasa en tout cas même que Argentine ngobi la place azali ayebi kaka que non na tikeli bandeko musala oyebi ngai na zaka na habitude ya koloba mabete pona kulutu wana parce que par responsabilité d'état ezaka tango mususu libando zomona ndenge mususu menaka ndenge mususu sans sincèrement ici azala sengela e bakino atike voilà na domaine wana et oyebi kaka nde to sololaki na projet na biso les prévu oyebi singa likambo ya Kini Bopeto ezaki projet c'est quelque chose qui se fait dans le temps dans l'espace il faut bien déterminer projet ko ça manata nini un espace nini or que likambo ya Bopeto na vie province à Kinshasa yango ezali likambo ya projet te yango ezali likambo nde et ezalande tout un programme ya ville province et kotika la bongo pour toujours c'est-à-dire hôtel de ville ayebi que lokwa nazaka na ba agent nazaka na service mobimbo eza permanent DGRK nazana service mobimbo ezali permanent service comme to pe c'est-à-dire il y a des ezana ba bato bazali wana engagé na parce que
ville province à Kinshasa ezali ville moko yo toujours vivre beaucoup plus donc na naturalité plus na naturalité na zonda ki salokola ba mai o toza omela eza tende toza ki toza na ba mboka na ba village kino okena source toki mai ba peso na kopo omeli tozo salela ba support neti ba bouteille en plastique oyo soki bo veye na ngote ngamoko lelo na utiliser 4 yo utiliser 4 lelo kuna utiliser 4 wana na nukaka pona ba bouteille oyo soki na zui on a saleli dira une année soki na zui soin na ngote allez-y voir lelo koni ko ça donc on a où ezali ya salubrité na ville province à Kinshasa ils a prévu en tout cas création ya ba emploi na domaine wana parce que bientôt là au mona ba entreprise eza ba ONG ba fondation te eza ba entreprise o ekozala assu o eza na ba personnalité juridique eza ba entreprise o eza enregistré na ba service nyonso ya l'état o ezo ya ko s'installer pour toujours o ko engager même ngai biso tout o préparer déjà ndenge to ko se lancer na ba demande d'emploi na biso pour présenter ba expertise na biso nakati ya ba société wana salubrité ka o ko s'intéresser kaka na makambo ya salubrité na ville province ya Kinshasa pour eza la propre et oyebi à chaque fois on chante pas la victoire avant la guerre to ko koloba tango to yaki aba pesa biso confiance oui confiance ba pesa biso les projets de société ezali makambo ya réussite na kolinga beaucoup plus to tika domaine na même dans biso depuis bazala tozana bango ti lelo ndenge bakomi na bana doctrine na koloba mingi te bazeli sa biso kaka no biso toza ba guerrier bozi ya tota ndenge makambo ekokende et nazo rassurer ba kinoa ke na volonté au mona mboka Daniel Bumba son excellence au détermination na mona mboka son excellence et dit el bazo tambola surtout beaucoup plus na domaine il y a insalubrité na ville province à Kinshasa yango za penda champ de bataille na bango oyo une fois kaka président de la république azo au signor Donas na yeke makambo komi na maboko na bango bokomona bino monde misale ko ya ko salama kaka biso ba oyo ngana yonde ko piris kaka wana tribune oyo to kubanda pe susu kwa koleka étape par étape opesa ba ligne de conduite neni makambo ekoluka mais tolingi lisusu to rappeler bande ko boyo milangi a poubelle a salité nyonso o biso to sana bandako na biso tango to lambaka to melaka to liaka ezaka Daniel Bumba te ezaka Edi Yelindi wana ya biso mais responsabilité d'état ezopesa bango sikoyo mukumba attend que encadrer la population et banani kozwa biloko wana tout po biso to tika na zone za parce que bango ya province o biso nyonso toza ba contribuable mais po mosala wana sala malamu il faut ngana yonde ko pilis na ndeko na biso cameraman to faciliter bango tâche na loko peso ya makasi ya ngwa comportement na biso na tiko biso que bientôt là dans quelques jours na bi que balancement ya activité nyonso koya na ko kende vitesse te na bi que carnaval makambo nyonso tout programme nyonso tout et koya ko bima bango moko ndi ba ko autoriser parce que biso to ya ka koloba o bango biso to bientôt là projet de société na biso ezo ya kokota na kata mosala mais loko tozo averti déjà bana mboka biso pe to préparer ba esprit na biso ona koyeba koyamba bongo pa ligne de conduite oyo ba exécutant ya sika na tête avec ko ba ko pesa na makambo biso ozomona surtout na oyo etali utilisation nano ya biso moko ya ba biloko oyo ozomona kino ezali ko contribuer na salité eza na bandako na biso na quartier na bisika to kenda musala pourquoi pas na balabala donc est-ce que beaucoup de gens ça se tient la raskinité présent pour tout le monde qui avant Union européenne qui était tango tozaki na un mois mboka André Kimbuta tout le monde qui ndenge ba ONG bon c'est vraiment dans ça ba ONG tout le monde qui ndenge ba ndai ko évacuer ba imondi soit to bo so wana nyonso ba mitu ezalaki malamu sikoyo na ba place oyo batikaka wana pona koya mona webi tusu ba ndombe ngawoni zaki po bana ko boka ba bosoto nyonso tout nyonso débordé donc kaka wana na sendwa sikoyo ne komi solo donc na zoyi bate siko beaucoup se prendre ndengeni bon ngana moni manière o ba ndeko bakani ko privatiser secteur wana ko pesa ngo ba particulier basala en contrat na hôtel de ville ils appellent matière moko bien pour yebini to ko analogique to so benga ngo na droit contrat d'objectif to analogique ko bazo benga ngo na droit contrat d'objectif quand on signe un contrat d'objectif donc moto ya pesi au contrat wana problème na ezali ata la mission a signé abino mbaleza accompli ou pas
Vous comprenez? Au moins, ce qui l'État est moko a organisé ba service de constater comment faiblesse et alaka dans cadre d'exécution, mais ce qui moto ou bien entreprise a eu contrat. Au moins, l'État a dit que moto a veillé côté la façon moto a exécuter ça pendant oyo ngana ye cahier de charge tout signer entre ngana ye yango. Je crois que ça serait une bonne chose. Si vous avez un Keba, pour ma yango, bakosala ba turc, ba indo pakistanais, to pe manambo. Bon, en tout cas, na bozindo na koyebisa oke na zapenza nano koyebate ba service nini en fait ba société nini o bakoya ko se présenter. Bon, essentiel les amis ça mamala. Mais oyebi mboka na biso za ka pays moko ya hospitalité na somo na ngwe compatible si un indien akoya lobi non ça va ba matériel na ngai yango ba mituka personnel na ngai yango kopi na ngai yango opesa nga propriété soit à 17 mumba ya changu tout peut opesa nga ya 17 ya funa et qui a ça ma copine a pour que ba congolais pe mingi ba kino ba sa propre est-ce que beaucoup cause na injustice ba ka mais ba kino mais de besoin ngo ya ba kino le problème maka c'est ça que ba employé ko sa payer ba kino nde ba kozwa musala wana ba kino nde ba kosala et ba kozala ko futa mana simigi oyo déjà hôtel de ville na partenaire na ye s'arranger est-ce que il ça rappelle un problème. Moi, je crois que kuna to ça lango problème que mission assigné ça que mboka est la propre ndenge to sorola ki. Voilà, si ko so ko lobi ka pasite obi na bamboka mususu bo sotoane za limbongo ba ko recycler ba matière mususu za recyclable. Exactement na kati ya projet. Exactement na kati ya projet na biso kaka ndene na ça que bientôt la mode des oya ko bima et ba directive des oya ko bima. Il est prévu que ekozana usine de recyclage ya ba déchets wana et yo moko yebi tant que tozolo ba usine de recyclage ba déchets wana ekozana non seulement kaka ba produit ya ko déchets ya ko bois mais générer pe lisusu revenu oyo eko permettre pe hôtel de village wa makoki et ya ko prendre en charge je crois que akino ba kosepela on appelle ça les entreprises mususu donc yango nazolo ba kaka na domaine nano ya salubrité déjà nazomona déjà que Kinshasa en toi je vais salama parce que les allez vraiment gouverneur biso hôtel ma particulier même si qu'on on est musale bandité consultation makamyo so bazo sala ka kotala ndenge nini au départ kaka boye ba poubelle nyoso tozomona les autres traîner déjà problème on a voilà likambo to so mna ba axe oyo za ko tumisa bana ba kinwa mingi likambo lotiki kutu ya binote mai pe bino bon voilà bino mais non problème c'est ça qui tomoni même na corona pona mai il y a un programme où ils en a kati kuna et aujourd'hui un programme on a en tout cas na ebi que ça beaucoup plus de sagesse et à son excellence monsieur le gouverneur et le vice mais beaucoup plus l'hôtel de ville a un devoir parce que le service on est un peu décentralisé. Le service on est décentralisé. Qu'est-ce qui empêche le gouverneur? Il y a département SNEL, il y a ville province à Kinshasa. Bon, ngani ko tiko po so ko bokoti makambo wana tebi ndenge za bonyo ko la bato na nini non mais parce que ils ont figuré na kata projet il y a bon zo ko za na projet na bino la société appartient et ils ont rendu service na la population quinoise. Alors parce que ils ont décentralisé et eux déjà ils ont dépendre de la ville province à Kinshasa. Son excellence monsieur le gouverneur que premier citoyen à ville. Ça na ya koyeba eloko nini za ko zangi peso le kanenge nini pour essayer un peu de ya kopesa même voilà bon ngana lingi na nga okota makambo wana mingi te parce que domaine wana ba OK likambo moko auto vivre siko auto vivre na gouvernement le kia embouteillage na Kinshasa oyo bandela la kutambola ezalité ba projet bimaki à Kinshasa centre ba projet belé Kinshasa 03 bon ça il y a nombre de hein c'est-à-dire SANS voilà donc 03 on se touche na non 03 mais ce que tu moni bazela nyonso za vie province Kinshasa et to boka ya on doit créer un péage bon usuka ndenge nini bino na gouvernement au niveau créé province mais ça mabulu to kasona na ezali héritage obiso to yiko kuta et puis to hériter yango ka ndenge ezali to kasona ya koloba
voir tobongisa tolongola yango na eta ezali topusa yango liboso e nayebisaki yo ke doctrine na koloba te aza mpenza na doctrine te mpona bango ezalaka mwa misala ebele domaine oyo etali péage aspect eza ebele oyebi ke meme l'aspect kotumisa nzela parce que du fait que déjà insalubrité eza makasi bakaniveau eza bouché bamai ezosala badésordre ozomona déjà baspect eza ebele na kati ya projet de société ya lelo eza baaxe moko ezokende en intercontinental ozocomprendre soki borésoudre problème ya sentiment na vie province komona ezopesa aussi ya kokota ya mabo ya bambouteillage en dehors ya wana il est prévu réhabilitation ya baroute secondaire somona ntango ozosala élection la construction ka réhabilitation te réhabilitation ya baroute secondaire ozocomprendre et puis koluka kotala na bisika oyo esengeli mpe oya kocréer banzela mosusu si c'est possible neti mwana mboka Argentine ngobila tike mo nzela bien elengesa na cadre maboko na cadre ya ville moderne je pense que bozanga te ya kotala beaucoup plus mpona rendre viable te baroute secondaire oyo ekoservir ntango mosusu totocharge bapoa je crois que ezali parmi babiloko ezalaki esina kolina biso oyo bakobeta mais beaucoup plus yango oyo nga nazoyoka epa na yo na ntango tozali awa toza kaka na moma malamu oyo tokoki korekonte yango nde biso te moto osali kisasa ezala bongo mais eza oyo toyei mais devant tokomi nango lelo ya koluka kopesa réponse ozokomprendre ya kopesa réponse soki nakia beaucoup plus kaka na maloba ekozala malamu te po charge déjà ye na ngambo tokomi koluka tota nini tokende kosala et à chaque fois nde nazoloba nanoleka kaka mpona kopesa information tokomi na mais volonté na biso même ndenge nzela ngo oza mabomu basa biso ka confiance parce que devoir toza nango moko kaka voilà pour mwana mboka Argentine ngobila atike mpe makambo ya malamu mpona baslogan soki eleki ebele oyoka biso Kinshasa 0 honnêtement na c'est calme c'est moi comment on appelle Kinshasa 0 tout mais lobi tango bango bakoya mboka presque yambaka ya mais ngai kamba na biso ezaki no eza héritage oyo toyoka sona koloba te tozwi yango Kinshasa eza mboka mwana mboka Argentine ngobila biso elengesa atike biso marché central atike milo kikuiti wana kitoko balabala kitoko wana échoué makambo ya nzela eza pe problème biso totala place église na biso okende suka je crois que c'est à vous un journaliste na bakinois nde kokoyeba eloko nini oprécie mais mpona biso na minute nde totelemi awa nyonso nde eza héritage oyo tozwi toza na besoin baremarque toza na besoin basuggestion totala ndenge tokoya kodemare mosala na biso mais tozorassure déjà kino eza parmi baélément ezosala biso voilà mais siko point suka avant to boucler eza kambo ya ville stata souple bato nyonso moko babele kuna maluku etoni donc la grande partie ya ville province ya Kinshasa ezali peuplé eza inhabité bato tout basata vers ouest alors na est kuna ya Kinshasa tala mupepe kitoko environnement kitoko poza okanisa ni mpona likambo tout est centralisé vers l'ouest de la République centre on a centre-ville koloba te yango on a pèse aux appels cause pe ya bambouteillage ba makambo parce que le matin bati tout va se diriger à travers point moko hôpital général à référence ezali ya ba siège sociaux ya ba entreprise ezali car na centre-ville là aujourd'hui aérodrome ndolo awa zando munene basali on peut awa biti kara awa finalement biloko parler du parce que tant bato qui n'a pas convergent parler du peuple tout les allés vers école minene collège boboto ni nyoso awa lycée bosanga nyoso kaka centre ville vous avez constaté vraiment bolongo la biloko quand même direction peut comme ebele pour ndeko Pérez na koyebisa yo ke
Son Excellence, Monsieur le gouverneur Daniel Bumba, Excellence Edi Yeli, il a tout un programme conçu. Oyo, Il y a des comptes, il y a des activités, nous sommes tant que Bakino, oui, qui passe à lui, il y a vu pour faire ça. Simplement même. Ok. Et il y a eu un vrai problème à Kinshasa. Ozoyeba, la défense, c'est mon amboka Daniel Bumba, sans savoir Initial. Dans ma sur zone de de la c'était une agression. les arts de pause. Donc, Kinshasa. Je comprends. nayebi si oke tant esu na koloba te tant ekomi na kosala mosala Donc, on sent à Kinshasa 2. tant eza ya koloba te tant eza ya mosala mais na kati ya Kinshasa 2 c'est un méga projet oyo eza projet ya 5 ans. Ah, gagnant, le gars, il y a 5 ans. Le corps va patriote jalon des autres parce qu'ils ont déjà jalon des autres. Je crois que même 30 ans après parce que eza likambo oyo c'est un moment na baguette magique. Bon, selon la constitution, ceux qui ça n'a pas malamu, bah qu'on peut savoir sur 5 ans. Et puis même maintenant, si quand monsieur se sengale batu ba vanda. Ok. Ndenge batu ba tuma yo moko yebi quelques jours avant pour les betaki, tu constates qu'il y a eu autant de morts. Vous comprenez? Parmi les juifs, on les a pas ba vanda te. Aspect on a ça qui a. Deuxièmement, ozolo balikambo presque eza concentré mo banze. Vous comprenez? Je crois que la projet ya réseau a une nouvelle contre le makambo na pe bazo même aujourd'hui institution de la l'état le gère mon banzo. Vous comprenez? Ça na carte il y a programme quoi que si pour le jour na ko mettre na place ya ko détailler plus na ozesema na trino ya ko rebeli osiko batino bati ba okati biso mingi neto mais na ko chef de l'état et moko OK. ça projet de ko na chef de l'état ya ona zo c'est un méga projet et ça projet ko sala mo ko avancer technique menace c'est yango les une réponse efficace Voilà. à problème parce que même projet wana ils ont fait sa réponse ils ont fait sa réponse na mariage ils ont fait sa même réponse na sécurité. Ouais, ça va, ça c'est bon. Alors, to combien de sous ya manaka na biso? Na habité sur ça na iloko ya kobakisa par rapport ya direction au besoin à ville province à Kinshasa. na kopesa nano merci na ba député provinciaux salam Daniel Bumba et la manière dont vous bango il a qui et pour comprendre vraiment la réponse pour les appeler et la part et je crois que dans le engagement à chaque fois ils ont rendu débit à responsabilité comment on a Daniel bien il faut biso to dire qu'il a fait bango OK. pour pas servir biso bien mato na biso la kufungwa mato pour passer la biso musala ndenge c'est vous comprenez parce que tu faciliter bango tâche ba comportement na biso ba lolenge na biso ni ya comprendre ba mo oyo ba kopesa biso ezali ba directive pour permettre de passer musala rapport il faut aussi na loboko musapi moko Biso ko elengete. bango bali ko se retrouver na ba institution na surtout ko fungwa na ba famille na biso neto vandi kaka wana ndeta kopesa bango chance pasa musala ya ba mingi exacte félicitations merci ndenge ba biso ba tozali ko wana na biso na bino vraiment merci mangina merci mingi na tano sur ça pas tous à la fin c'est moi maloba ba préjugé et ça la publicité de bande ko et féliciter les chefs-man en boka qui choix sur Ediel Molangi comprendre que biso que non c'est un savant politique oyo asona pambate félicitations na boka Félix Antoine c'était le chef de l'État ou ça qui choix sur Daniel Bumba en tout cas Dieu va te voir mi balé
même si ba sosio sote ba ko biso na jalon po ezo même biso vers le bonheur ya province ya Kinshasa pour Kinshasa et surtout na molaini et na pesi mbote mingi mbote na mboka Daniel ba mbote yeli mbote na honorable Christian oyo sai musala na biso musala ya nkatema biso oto malem me pe message ya mwana yokani en tout cas mbote na honorable David Mpaka oyo azawo za feza bandali yo un homme de Dieu akoya koporte nzambe na kati ya parlement na biso je crois que makambo ya sika ya kokoma na parlement na biso mbote na yo moko na merci beaucoup suba biso tango molai tango tozolekawa opesa biso espace na yo obitela en tout cas mpona bonheur bakima koleka boloba vraiment félicitations testement na biso nyonso tout mais tout ça prêtait déjà na motu que non fini la récréation comme ici pour tout ça musala et mon parce que défi ça énorme ici sur les plans il y a un salut que ça devrait avoir pour ça voilà chance à koyoka biso en tout cas mbote na nyonso oya yoka biso ba bomba bala en tout cas mbote lobela na mbote kwa lewe merci beaucoup ezalaki wana mwana mboka prince Ilanga moko ya communicateur ya l'actuel gouvernement ticket gagnant oyo bauti kozala élu na moto ya province Daniel Bumba lobaki pe Edi Yeli Langi nga na kosenga mingi collaboration ezala malamu entre assemblée provinciale ya Kinshasa na gouvernement provincial po tomona yango awa soki batate bandika entre gouverneur na président assemblée provinciale ale makambo nyonso ka oyo ekokende kaka boye so makambo nyonso badegere wana mpe ebloke makambo bosala mpona bolamu ya bakima eyebi ke président ya assemblée provinciale ya Kinshasa mwana mboka Levi Mupamba ye ezali mosala mbe ya malamu na ndenge ya malamu tozo kotala ndenge azoloba tomoni vraiment que aza na souci ba servir bakinois pende pe totali mwana mboka Daniel Bumba na mboka Edi Yeli ba pe ba na souci ya servir bakinois souci wana yango nte sangisa bino tolingi ba filme wana teke ba koyokana te bo yokana te tina nini soki bandeli susu wana blocage ekoti lisusu donc tosengi ya mbala oyo image bopesi assemblée provinciale ya Kinshasa eza malamu image oyo bakambi ya ville province ya Kinshasa bapesi omoni yango tia malamu bokoba bosimba na mpona bolamu ya bakino merci ekeima na patusala azalaki montage esimbama makutu mpe binda régie finale na mwana et na numéro mosusu ya émission na oto o mabota mabe